Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, votre humble servante, Maman B52. Je suis là pour vous servir. Balobi, Kosai la bino ezalaka, Msala na biso. En tout cas, lelo na elibino, yabe de tous, ba tiktokeuse, na ba tiktoker, nyonso ba sangani. Balobi, l'union fait la force, la famille. L'union fait la force, likamumu oyo, to ebite. Bato misusu bakoti te balobi bakoumela te bakopanyanya me yabe Chachador Marie Ntumba empereur Dadi Michel Gédéon baza tellement belle bajima maungu baza wana. En tout cas la famille bolanda bango bapesi explication ya pourquoi basangani, parce que bamonike koswana eza ko apporter les bango eloko te. Tolanda bango tous ensemble. Abonnez-vous. Je B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez lien en tout cas. Et au la biso plaisir ya makasi ya ko partager les biso liens oyo pour que batu ba comprendre pourquoi est-ce que ba tiktoker na ba tiktokeuse basangani. Tolanda babone ya Chacha babone ya nani bolimbisana. Donc déjà bato bino bolingana baza en bon terme, bino pe bozala bien po bino nde boza force na bango. Bato bande ko linga Karine Pandora pona yabe. Karine Pandora na yabe bande ko sola te lelo. So Karine on sa live bokota. So Karine on sa la live nga Benita na okota s'il faut ajouter quelque chose. Na okota. Benita na Karine Pandora azai sous na problème te. Tobomana batu te ba na problème te. Ba abonné ya mima o bolingara mima me bolingara Chachador pe o bomona ke basala ki batira même ba se comprendre ki te bolimbisana bozi anata non so batu ba okota. Donc but na biso ya groupe na biso eza pona ko stabiliser ko déstabiliser na mutu moko te. O boyoka ki ba voice batu wana boyoka na ba voice to boya ki bango na groupe to boya ki bango ba okota te. Mais toi, on a pas problème na bango te mais ba okota te. Voilà. Numéro ton tozaki na groupe to solo là dans l'ensemble biso to bato bazane ko kota bato ebele to boya ki to bi o infiltra koti banine ko bima. Mais nous avons pas peur ya infiltrer o ya rozala wana na kati o bimisa po yo kateke to sa projet poto boma moto. Bien t'as précisé bien. Si oui. Désolé na kati loba ma chérie loba. Bato baza na groupe na biso ya ba tiktoker baza ba créatrice de contenu na ba créateur de contenu. Voilà. Et non, ba créatrice ba matière. Bato ba lobela ba via bato. Boza na le bienvenue na ba groupe na biso te. Pas du tout. Bo beta ka matière. Boza na bino le bienvenue te. Na groupe na biso bato ba banda TikTok ba pesa TikTok goût to pesa bino posa ya kokota TikTok. Benita ngana to sala rando et sila déjà Benita ngana rando na biso bino monde bozana boye bine zalaka et kenda kezongaki et c'est si to za sous da problème te ba bonne na ngo nganga ba pandolo na pando chuso za posa okota na live Benita bo intervenir bo koti na bino ngai pe na okota na live Benita ye pas okota na live on n'a pas de problème. Donc toujours se soutenir biso nya sous ba leader. Non nazo beta c'était biso nya to za ba créatrice de contenu. Ezate que batu boye ba beta ba matière batu to boy makambo wana to lingi makambo ba analyse ba via batu te to lingi makambo ba matière batu te. Donc c'est un peu ça. Voilà. Alors on a sur pour comprendre normalement faut que to kota bisonyo surtout. Oui. Mais ba misusu baza pete boye bi pe kin peza la omona mutu so abimaza na embouteillage nini arokota te mais nous sommes ensemble déjà boromona to sala to annoncer bino ba fanatique nyo surtout ya ba batnamino obolingaka bo to annoncer bino ke to kokutana na aéroport ya Njili jour Maria Tumba ya boromba jour Maria Tumba mitonga leader Poutine akoya bokoyeba to kokutana biso nyo to ko annoncer date ya arrivée na ye na Kinshasa awa na kata TikTok. Bokyo yamba epe kuna. Okay, to kende kozwa e kuna. So ba kote na prison makala mbala moko buluwe biso to kende kuna na bulu wana. Mais to koya nde kozwa ye na aéroport ya Njili.
ya njili voilà bato nyonso to bolinga Aaron boko accompagner Aaron o bolinga Mima boko accompagner Mima boko landa Maria na sima Mima o bolinga Ibrahim boko landa Ibrahim na sima ya nani ya Ibrahim o bolinga Empereur Dad Michel boko landa e bolinga Yabe boko landa bolinga Chacha toza ensemble to sangana biso nyonso t'as la demande d'allusion hein t'as la demande d'allusion exact. Non, évitez ma combo na bango en sobasa. En tout cas, pour ce blocana qui on a groupe batutu batindi ti bazo ba na groupe batindi ba invitation. Bazawa na ba Gédéon bazawa mais Gédéon na combien bon. Gédéon tindi siko ye. Voilà, Gédéon ye. Gédéon ye wana. J'ai donné wana donc bateau batindi wana ni tebo tindi la bango. Voilà. Donc objectif ya groupe na chose toza ko se soutenir, toza ko s'entraîner. Tozo limbisa na toza na posa 2025 maramba bien et non ba rando inutile biso moko na biso moko ba tiktokers. Tokokota na biso lisu na ba futilité te, il faut to bénéficier na ba effort na biso o to sali awa. Fini nyonso tu obino boyebeli biso nango ya mabe mama papa ekoki stop toboyi penza voilà zela na moni na na salinga demande à Louison oui ok oh ba voice bimi oh ba fuite oh ba nini oh ba traite ngana na oloba na obandela na lobi na bande nga loba ngo mutale lekana loba na TikTok na bota mite mutale kinga na loba na TikTok abota mine na nute ato bimisi na yo voice ya voix Benita babolo na botu de la ba fleur na ba cadeau e babolo na poto na sa ba fleur na ba cadeau mort d'homme o bimisi voice na nga mort d'homme et rozala te so ki oyoki voice nanga na tangi comme no seko loba likam nanga so na meme na kata groupe kuneza poto solo là c'est fini so on répondre nga mabesa li ke na répondre na on répondre so c'est que na foke on foke yo c'est tout oh neza boye batonga ki mutu boye te tina tangi comme no kuna seke yo a lobele nga mabe na ke pa batu nanga poto pesa na force c'est tout. So pe na moni bat nanga ba ko lo batenga mona e ko s'en charger non si il faut. Voilà le quoi nga mona luki na pe na baleki nanga na luki na pe na ensemble auto bandara TikTok awa. Donc yeba ke pa na kuna pe na pe. Na proma mututi. Donc voilà. Donc to banga te ke o ba ko beba na o fuite ko bima, on s'en fout. E bima ou pas biso toza ko avancer, c'est tout. Biso toza ko avancer na biso. Oh batonga ki mutu tel kuna bino bwana groupe te me bino pe botonga c'est tout. Moura de la presse na lobiango a na kata réseaux sociaux toza so combien de mille personnes banyama bazate mutu anyama azate to solo la déjà tozala bien batu bosana bino rando bazate. Bon, ouais, la bino plateforme te posa ni ya bino ni ya biso. Eza ya batu nyonso tout. Biso nde côté na biso, tozui na biso initiative o ya kosa. Ya ko s'entraider, ya ko aidaner, ya ko soutenir, ya ko se soutenir les uns et les autres. Voilà. Pour le banabiso banyamamoura, je suis pas contente na terme wano le baki parce que même ataku to baki ba youtubers ba lobaki na yote ba lobaki na Jaël Choté net mtoko nga na tika na ngana ko na Jaël Choté na combattre en quoi na Karine Mokonzi une fois dans to komi da ko solo na téléphone na combattre en quoi na linga Henrietta na combattre en quoi mais so incompréhension sali ke ngana Karine si faut na répondre ye. S'il faut na répondre te na boy na combattre en quoi na nini pour yo saka contenu nini ngana sala contenu ni oyo ya ko empêcher nga toza na contenu moko te toza na concept moko te yo soki matière bimi mura osala rango
donc tokowelela eloko moko te mais toyeba ngo na mutu ke to se voiler ba face te bo avant boya na TikTok boza ba YouTubers preuve neso bo sala ba live na bino zaka chana YouTube pe bata YouTube basa nini balanda biso tozana ba page YouTube YouTube te neti Karine Pandora za page YouTube aza YouTubers mais ba tutu ba yebi Karine Pandora kombo na ye na TikTok biso to yebi na YouTube te to yebi na TikTok. Il y a solo raison. Voilà, naza na page ya YouTube. Mais to yebi ke nani son ba lo ba son non comprendre. Son nga, yengeza bien te. Na ki te bona kanga te ya yo na yo ba. Nazo bien. Ils ont bien. Voilà. To yebi ke Sarah Tola azarana YouTube. Mais aye a koma TikTokers. Tant baloba ke to bloqué Sarah Tola soki ba contouring soki nini yango ezara contouring ya nini ya ni contouring na bien avançant soki computing soki penin ya TikTok te ezara ya YouTube. Copyright soki copyright. Va charge ici na bimina na kitina no na mata. Les a copyright, Benita. Voilà. Peu importe, je ne suis pas youtubeuse. Donc, copyright, wana. Ba copyright TikTok, non? Ba qui YouTube. Donc, à ça, youtubeuse. On se voiler ba face. Ils sont de youtubeuses. Nous sommes des tiktokeuses. Mais ça nous empêche pas. Tous à la compte, il y a YouTube. Et ça empêche pas bangote. Bas à la compte, il y a YouTube. Alors, biso ba tiktokeuse. To sali, to zu initiative na biso. Le quoi, to bande pour se comprendre entre biso. To se réconcilier entre biso, tout ça là où ezali union fait la force, tout s'entraider en tout sauf de rien, tout se comprendre et tout voilà. Ozana biso c'est bon, ozana biso te tant mieux. Mais botia ngona mutu ke soki likambo Karine Pandora bimi Benita ko intervenir si il faut. Si il faut te maintenant intervenir pendant que l'ingana muta fingate. Ce qui exemple Karine Pandora son exemple na lekechu. En tout cas franchement na rozaka na para Karine Pandora. Mais na rokangela lekechu kanda te ponga pena lekechu to na problème te. Si faut na yokata likam no ba lekechu te ko to salima likam no ba lekechu te ko to salima. Donc c'est ça. Franchement, tozo banga batu moko boye tozo net na moni nini lekecho sali live. C'est ça le problème avec vous. So boyo ki kaka ba YouTubers boni mais bino moko on soit bo rappel na bolingote. Dans ce pays idée na biso et remotiver bino. Bo tchana ndebo tchana ki wana ba tchéché bino na ba page polémique nyoso tu ba tché bilongi na bino. Polémique nyo surtout ba bilongi na bino moko pe boyoka na bino pété ndenge pe biso pe tozaki to bande ko yokana te ale to se décider que te to yokana to s'entraider les uns les autres to à la union fait la force likambu ya Karine et bini biso tout pour soutenir Karine allez la lisusu te to pese makasi c'est ça notre objectif c'est ça bino pe ba youtuber je pense que idée na biso pe boyo kana parce qu'en gros mutumota bomela mutu et ça que on crée des contenus tolobela makambu et tout donc voilà ça sert à rien qu'au final on aura tout le temps de vos commissions na sali groupe pour na combattre Karine Mokonzi parce que Karine Mokonzi déjà allo boni Henrietta ok c'est bon donc les a problème té mais mutavanda kaka na point na c'est tout. Non, mais que ça, la groupe qu'on combattre ma tunette na ni. Non, pas ça, la vidéo, n'a été les maladies. J'ai dit, pardon, Pandora, j'ai dit et je répète. Soroyo qui voit na kata groupe, c'est prendre yote. Soroyo qui kombono na kata groupe Benita lobby. Luko yé baso na lobby. Son fini nga si fona yo répondre, non yo répondre yo. Et c'est prendre yote. Il y aura pas mort d'homme. Point. Mort d'homme, mais aux alaté. Moutaro koufa ou raté. Votre banga te ke lobi bako panza na lobi bako beba na non, il y a bête fort. Tu es vraiment forte. Non.
Il n'y aura pas mort d'homme. Il n'y aura pas mort David d'homme. Michel, nous t'en parlons pas. Voilà. Pour puisque nous avons tout le monde enregistré. Ninga tout le monde a dit ça. Net singa la ça va voir été bien. Tu es bien. Moi, je n'ai pas de problème avec mes savoirs ou pas. Parce que ngana robanga rolobate s'il faut na loba. Na roza sacrifice kozala même temps kufate. Déjà nde tozali awa na kati ya groupe na biso nde tozali groupe na biso tozala na ba projet na biso oyo eza secret. Tolinga te ke projet na biso oyo tolingi tosala avant tomema nango parce que projet tout tokosala TikTok ekoyeba. Mais il faut d'abord tovanda nango nanu na coulisse to préparer yango. Tolinga te mutu moko abimisa yango. Mais ata mutu abimisa yango eko déstabiliser projet wana te. Point. Eko déstabiliser yango te. Oui, ça union sacrée. Voilà. Ah oui, hein. Eko déstabiliser yango te. Donc yoko tchana ote ko sepela na ote ko mena champagne te ovando zela ke ba ko panzana ba secret ko bima secret oyo zo zela na parce que ma vie privée vie à couple nanga non yo beton on est dans groupe ndeni do to beta ka masolo ya projet ya réseaux sociaux donc o zela te so yo ki benita na Michel basali ba se comprendre kuna te balobani mabena kata groupe mama e ko tchango na mutu na ote ke to lobani poto lobi to sola te to abatu incompréhension peut to ko peut ça sujet moko incompréhension c'est normal. C'est normal. On a beaucoup évolué hein, par rapport à TikTok. To Swana, to Lobana surtout. To va nous répéter comme Makamwakala. Non. To yenet na réseaux sociaux yoko finga ngai po yoki voit na net li fingi nini oyo ko finga melanga sur na réseaux sociaux ko déstabiliser. Exact. Bo finga nyoso sauf rien exact. Sous na banner solide parce que ma finga eleki. Ngalo bango muto finga ma finga sika na réseaux sociaux ndena. Nena tiki mais so ezaka ya kala wana okokite ya minene kuto yela nganga moko ya nzoto baneza zo telengana nazali kama finga nde oya ko déstabiliser nga m'en fous mutakana ngati lelo na luka na sango mise en jour na sela on mise à jour mutakalisation. Il peut dire que tu as mise à jour. C'est normal. Oh, basali live po basali groupe po ba combattre bana po ba yiba ba makolo. Bo yiba makonde nga sali dans vidéo moko. Yo mtolo go yibi nga likolo. Nga sali vidéo moko na zuita musu 30 000 personnes, 30K ya j'aime na vidéo moko donc 30K batu ba aimer vidéo na nga wana. Yabe yoka ba soi disant yoka yabe bango babi ba yiba biso makolo live alo ebik to beti 9000 parce que compréhension bato boyi yoka bato ba yiba biso soi disant ba yiba biso makoto sali live 9000 vidéo ya liboso na beti kuna yeke dia 200K pas même 5 heures du temps so bango ba sala live batondi sabatu so ki bato ba vidéo kaka ba sala ezo ba vie belé. Donc, bango bazozwa yoka yabe oui yabe na lobi boy soki bango bazwa audience na ba live na bango parce que ebela ba tiktoker bando comprendre la plupart bat bando tone sa live na bango ya ba tiktoker après live ba no sa ba live so bat borton na sous ba comme ça ta 5000 na ba live na bango so to yel sous déjà Michel nani lo moko les abonnés au balandara biso balandara abonnés ko landanga na sola sarato la exemple alandara peyo ozoyoka donc to pekisi na biso bino boke kota na bani na bangote sauf que nous les tiktokers ce qui concerne les tiktokers ça nous concerne point mutoko lobela lisuli ka ba tiktoker azate soko bandika matière tiktoker nga démarrer na ata yo za dika nga na deka na eka ndeko contredire live Nega ko contredire live now. Et puis au moins na lobby wana Michel on contredire live now. Yabe au moins ko contredire bango yoka yabe au moins ko contredire bango c'est to fula bango. So ba lobe makambo TikTok bozwaka à 12 to kipe bango te. Bango faut ba koma ba misa na biso monde ba komo sa ba live 10 décembre ba sa ela biso ka ba live. Biso to kipe bango te. Ata bazo finga Dadi Michel soki eza bango to beta bango 12 nous on est là pour nous voilà. On est là pour nous tout ça makambo na biso ba retrouvailles ba excursion tout ça makambo est important parce que tina âge na biso on peut plus toujours ko se mélanger na ba polémique et sa biso loté vraiment bango ba continuer ko lobela biso eza devoir to pesi pe ba lembate au monde bo bando ça ba live lelo boki nango ti le 31 décembre nous on sera toujours là bino to pesi notre devoir chaque jour bo ça la biso ba live
ato fingi Daddy Michel TikToker moko ta oya na live na obo 12 ti bolema oui toyata parce que apparemment yangonde eloko esisité baner na bino est comme déstabilisé, déséquilibré. Avant, il n'y aura pas mort d'homme. Moi, j'ai dit et je répète, Soroyoki voice n'a combo affronte-moi. N'a recoufate miniature et côté trop. N'amour miniature que je suis. N'amour miniature. Vraiment. Miniature et au sang en intime. N'amour miniature. Yo miniature. Est-ce que miniature et au sang en intime? Non, Yo matière, aux la page dans matière. Surtout. Aux la pose à photo. Exemple nangai. Bon ça hein. Ngana tuna Mervin azala TikTok kesto YouTubers. Mervin aza matérialiste. Naza matérialiste yete ya lobela rabata za molobeli. Ye FBI. Ya lobela aluka ba matière. Créatrice de contenu de Daddy Michel. Matérialiste. Il y a la matière à Benita, matière à Pandora, matière à Daddy Michel. Neti toloba ki on a kati groupe kuna na appelle la biso Rosette kokota te, Mervin na kokota te. Tout le monde ouais yaka na matière à tous les TikTokers to bandaka na onzela moko kokota te. Analyste pas kokota te Benita. Analyste pas kokota te. Voilà, Fanny, Yabe, n'a profité n'a pas ça communiquer. Tous invités lobby n'a et pas président à CESAC avec tous les influenceurs. Ici en Bossembe avec tous les TikTokers et TikTokeuses. Aux TikTokers, TikTokeuses, aux un grand compte lobby. Aujourd'hui, soyons surtout écoutant à CESAC. Yemoko à lobby. Nayoki déjà sangokuna boya. Azoyamba biso ayoka biso. Donc c'est bien. Et là il y a bien Rachina zana kata groupe na biso. Oh Tony alors Rachina zana kata groupe ba TikToker. On dit Michel le président c'est ça aussi là ben ça appelle biso bana poto toyaka. Oui, problème te bino boa ba to diaspora. Bino boza na biso. Karina na boza bien na c'est la force na ya. Ça va brevet ça na mo fier ya. Benita zibo benga na brevet tes alaka. Asala mabe. Comme c'est le message d'Adi Michel. Naobi boy, pour na batu mususu bazo croire que le quoi parti ndambo etika biso à part moko kaka tiktokeuse moko nde à se déserter na ndenge na to occupé été boy à partir ko banda na Maria Tumba, Jemima, Chachador. Au moni biso tout oboyebi que toi ba tiktoker toi na toza na groupe wana. Na confirmé bino même Maria elle est avec nous. À part moko nde na ebité esprit ni côté lié. Elle pensait à théâtre mais biso to gérer été. Allô. Allô mère. Oui. Ouais. Ya benazale na makelele ti bona ko ngana ba ko ganga wana na ki pa na yo na bio food ya musique ke zongi makelele. Ya wana ba ko ganga to ba ko so bente là siko na tellement kimia kota kimia mo no to so to comprendre. Voilà. Ele ko dali biche la uto lo bawa. Ebe eloko mo to sa ki reto yebete ena misusu na appel to sola na kati ya groupe eza mbiso bapeto basala ki sentiment ya kolobisa muninga na semblant boye asali semblant de muninga mais na motema na ye ana problème mutu ya lokwanga na netite ka bite ke Daddy Michel afinganga apesanga pe na combo kutu ezaki Daddy Michel comme ezaki ni combo ngo ezalaki Aïcha Tremblay dans le kata Aïcha Tremblay dans la kata suki combo pas Michel et ata 90 Mamou Benoît combo ya Aïcha Tremblay mais na bateka encore Daddy Michel apesanga combo ya Aïcha Tremblay tikalanga te ce qu'on a inaye par rapport à quoi et pourquoi mais elle est bien na kata groupe wana en vrai bana posa ya lobisa batuté botika bango bongo net ngani na zabu nga shasha na problème na mututé na pembe donc mutu akoya ana biso la rando botika sa la rando ye na rando na ye mais aye bango ke na sa la rando na nga moko tous les tiktokers bana rando wana te et ça faut comprendre na comprendre mutu yo asa tiktoker ana biso sa la rando botika ya sa la rando na ye sa la rando na lima na lilingi donc asa la rando na ye lisons pardon ça pardon lisons bien tini demande ya betela na sous lisons ça non exact tiktoker oyo basu mais na groupe on a bien tini demande non bazo ko tata zate le tiktoker basu idée ya ko sangana basangana
mais baza posa ko continuer rando tiliwa etingane na zabo eto solo na groupe soko yelinga mabe na oya na yaka bon maman so yelinga mabe no ekayo te nandenge nini ya mutu omoni ke boko tseke betre na groupe ana posa ka sala rando ayelinga ngape na oya oya te ona moni Daddy Michel to ana posa atena se wapi na posa rando na j'ai deux Kitty. wapi na posa rando na ba demande na bango ta J'ai deux ans à fêter. Ça makambo yo est très important. Bosa makambo est très important. Botika mutu na mutu asa lelo kona volonté na ye. Ou azana besoin yo ozala kimia aza kimia. Ou azana Chacha, je vais te répondre rapidement. Chacha, cuisine interne. Le roi te le bien publiquement. Monde to zaboy. Union fait la force, l'amour. Soki mutu azana posa ya kimia te yo mutu azana kimia te toi. Yo vanda tika mutu ana kimia. Oui, c'est ça. C'est ça. Azana posa kimia te a ozana biso. Mais so azana te renforcer mutu moko te parce que biso to zana posa to zala bomoko. To ana posa okabwana te, to ana posa ko se soutenir. Yo lokola oyebi ke ozana posa ozana kimia na batu mutu ana zana posa kimia te. Yo kokota ko zonga na jena ete parce que toi tu as besoin de la paix. Yo zana besoin d'avancement. Yo zana na yebi yo parce que yo ne mama boboto olinga osangisa batu bana besoin osangisa pe voilà. Les problème te souci na biso yango wana. Les gens bana besoin osangisa na te, bana besoin ya rosolisa na te. Pour se soutenir, il faut d'abord na boyokani. Sans boyokani to se soutenir te. Ozoyoka. Ce qui te yokani donc ba boyokani ezate ke bozonga na komela ba masanga te. Bonjour. Oui. To ana kati. Ya on pe na loba. To ana ba projet belé auto za na groupe wana. Fongoli groupe wana poto tonga ka batu te. Voilà. Totaka kombo ya mutu te. Fongoli groupe wana pona biso akoka ozana besoin eloko. Mengi bandeko no ba TikToker. Bosangani donc po ba yela kabiso matière ya bongo te wana répondre ba fan nanga ba benga nga o sali bongo po ani fallait pas ba fan nanga nazongisi bondeko to nazongisi kolia na sali mona mututé. Bonsoir c'est pardon bébé de mon cœur le même fan wana zela pardon Ibrahim pardon ba fan wana o ba yo yebiso bongo balandaka pe muto ba yo yebiso bongo. Oui, exactement. Donc, pardon. Ma femme, il faut pas soutenir Rabiso. Ozoyoka. Ba soutenir Rabiso. Ceux qui fanatiques à l'union de fait. Oh, l'union, ça a un problème na batu. Ya solo. Mais ceux qui fanatiques, yo solo, lina muto bande ko yo kanate, yé comme problème pour na ye alinga ki yo te. Yé bit na ye za o évolué te. Une personne qui t'aime à l'union, ça a paix. À l'union, ça a désordre te. À l'union, ça a kimia. Ozoyoka, biso to ana posa évolution to ana posa kimia. C'est ça Benita. Voilà. C'est ça. Donc il faut s'emporter à c'est ça Benita. Daddy Michel. Aaron, yo ka pardon chéri. Muto peut être dans un groupe, ami quitter les groupes et déranger Moutouté. Non, déranger té. On reste avec ceux qui restent. En tout cas, on avance avec ceux qui veulent avancer. Voilà, ça la rando, botika ya ça la rando, yena rando na ye. Baby deke, oh ya ça la rando, yena rando na ye, o ça rando na Moutouté. C'est bon, Ibrahim. Ibrahim Chacha, il ne faut pas beaucoup parler ici. Chacha, lobby au Zala. Oui, maman. Pardon, ok. Yaono qui yo kazela na kitisi. Lobby na Zala. Tunga ça mais. Tu comprends bien. Nabi boy pardon, na lo baka mukena na kita na téléphone ni kufa na yo zalaka na détermination wana na positivité wana Ibrahim Yabe pardon téléphone ni kufa na 2%. Na lobi boy chimène na cherche toi na posa na bino mibale. On n'a pas besoin kaka que no cherche mutalo ba chimène aza ya na ici non chimène on a aussi besoin de toi, on a besoin de cette réconciliation et puis ça biso force s'il vous plaît. Baba ndiko na nga boba leki na bundeli bino botika makambo wana et si la kara ndenge
cherche le loi au temps comme chimène beaucoup quand on fait comme chimène qui c'est là non pas problème na mutu te ibrani ya yoni dadi Michel ni ya c'est ça donc problème na mutu te on continue na rando on sala rando na ye oyo zana bien toke bien oyo ya mabe toke mabe eza bon eza réseau c'est normal c'est ça message na za kawana na téléphone na chat est rando to sa rando oyo na kime to za na kime na zo sa rando et avançons. Voilà. Donc, on continue parce que là, batuna batongo bazo sa ba demande so na koti bango ko limwa bwendenge ni. Ya benga za feti donc na tiki bino na pe na charge du souté makambo zo continuer makambo bezoya ba projet pezoya donc oya za na kimia continuer na kimia oya za na ronda continuer na rando ndeka ikindageza balabala c'est normal. D'accord. Merci beaucoup. Même donc makambo tout moto ma pembe ikambo na mutute ya la baille ya la propre mère donc na lela tous les TikTok Karine Pandora j'étais mais linga ko éviter fallait ba ikoko maman Myriam Kessana Myriam Kessana surprise anniversaire. Oh, c'est la surprise anniversaire. Ouais, ça la bina kabwa ça la surprise anniversaire journaliste Myriam Kessana. Voilà toi quoi ba mi ba libo. Ah OK. Voilà, ça peut influencer. Elle est avec nous, on dirait attendre invitation, d'autres n'a pas invitation au matin. Wapi. A commis combonine. MK. Je connais pas. MK obi ke nazana ba demande belé. Louison ça va Nani? Ba Louison, ba kota te. Louison, maintenant Louison to boss. Ba demande bazate. Louison comment c'est mec national. Ayebi Louison azate. Parce que ba demande ba demande s'il vous plaît. Benita, effacez votre chose parce que ba demande. C'est que je suis en train de faire dans cette tellement. Combien déjà. Nan. Louison a combien zawana? Louison y na côté ici Louison y. Voilà. Louison le bas message now. Salut tout le monde, salut mes mecs, salut bandero nangai. Salut Louison. Ouais, c'est moi yo rabino déjà et TikTok oyo auto yebela qui c'est ça que TikTok comme on a photo ya Benita comme on a photo ya Karine ya Daddy Norbiso nyonso en général TikTok inde yango yo et ça fait mal il y a ce que l'autre comment qu'on ça la séparation na TikTok parce que tout banda okota na ba vie privée mais avant c'était pas comme ça. Benita là ina mbali na ima ngomeleka na mbali na news asali demande à Kitty sur ça tout cas loba makambo oyo ya Benita eza ya Benita o biso tozana ngo posa to mona Benita ke na TikTok ko sokola donc kwa kuna ke oza kaka et tout c'est ça que tu andons la Benita oyo eza ya Benita oyo eza ya Benita ya couple na etali ko luka ko iba vie privé mutu yango ni maki séparation na TikTok et comment on a kende to sangani boy eza sengo mutu wana azala chrétien tazala ndumba tazala na wana etalié ya biso ke naza na bon terme na Benita naza na bon terme na Karine et tout ya wana ndeke oto wana ngo posa so na lobi boy poani parce que ça bato belé déjà ba komo benganga c'est mec to lingela ki odisu bongo te nanana déjà lenga na lala ki na moni conférence ba benginga na banga ki vraiment na binzambe na moni ba mamero mususu biso to sanga na banga na ebete projet za nini objectif eza nini mais là na koti na moni ke eza na ngo kombo ya mutu te eza ke pour ba boma mutu te eza pour ba baby sa réputation ya mutu te na bi pourquoi pas et en réalité biso batu toza ba hypocrite toza mitema mabe batu basangani pona olobela mabe ya mutu pona ko finga po rando to lingika nde yango wana mais awa batu basangani pona considération pona otia kimia to lingi bongo te donc onga na kota ki na yo ki na moni ke eza pona otia kimia eza ke poto solola to zala bien lelo mat yo lelo le mususu mi mona ke na koka na lelo soki komi aza ata na muto ya oloba
c'est que apesi ye pe l'évasion ko lekanga na olobani. Donc ceux qui bomoni objectif yo ezaki ke lelo luza ko ta sanga na lem suna bandeko nanga o eza pona otia kimia. Et objectif na biso auto côté na auto sanga na la groupe belé ba oluka ba ye bango mais na ce plan nzambe pona boye bien ngote. Donc toye toza pe na posa ya ko bimisa ngote un jour ceux qui bomona ke ceux qui ba sanga na ke pona eloko aboye ndo yango wana donc mais to koti pona oboma mutu amutu te pona otsala mutu mabete pona oloba pe pia mutu te toza na pona otia kimende to bo sepela to lobela rabino bo sepela na banda kuna bino tozo continuer toujours na osala on ezana batu ba banda obenga ngaluza poko sonse suba contenir na te poko sekisa biso lisute parce que na moneke ko sekisa bino zo memanga na ba ere e memanga na masumu e memanga ike na suane e memanga na rando semia na kata. Mais là, tout le monde qui est to tia kimia, pourquoi pas dans soi na bande kunanga? En réalité, tous appels un problème au été que oso qui a ndengenini. Vraiment. Donc on a ngana lo bayangwana. Merci Kiboko le Toyoka. Allô? Et quand il a biso comédie à Kiboko le page polémique te ou na live loba c'est quoi ça? Intimidation en kitao. D'abord merci beaucoup parce que au Tchaka Bissonio surtout na yo pega merci à toi. Vraiment merci vraiment. Non, merci à Bangonio surtout. Et d'accord, so gaffe. Attends, na privé, merci quand même. Kiboko Loloba, fais ça message s'il te plaît. Belika, ba d'accord kala bosani ke biso to sala po bango bazala, oyebi. Ah, mais ba bon biso. Donc Kiboko londe makambu, loba na Kiboko lo toyo kao. To conseiller ki mutema mabe, leo ko seka news akenda wapi? Mokili matata. Ki mutema mabe ba limwa, boko limwa. Pose la page polémique na biso ezoya boko lapa Kiboko le tozoyo ka opo na kitsa opozo okanga biso air asumba azo sumba Kiboko lo bate Mwana ocha dana ode. Eh maman, so pe pa. Aluka matière. Maman na yo. Yo ozana gentil ocha kabiso nyon surtout ozala na partie crité. Loba na yo. Nebe kyo sabzo. Ya so matière ezate kim sara. J'ai maman où? Loba. En tout cas, na ligne à ajouter par rapport il y a message au Louisa on to lobate. Batu babeni. Nga pe na zaki m'appelle. Nga kuta avant na ebise mobile nanga. Nga bi papa tala boye. Alobi eloko nyonso tout o eko portele yo pe. Ko lobi ke za ya pe za initiative pour continuer là. Vous comprenez. Déjà, après Nzambe Nangai, Aza d'accord. Mobile Nanga Aza d'accord. Famille Nanga Mama TikTok Bazalate. Babone Nangai, Basepeli Natie Baza validé. C'est fini. Les êtres. Je m'en fous. Et puis, déjà, moi, que conséquences et corrigeara mieux que conseil. Na conséquences et corrigeanga. Na koma maele don na ovanda kuna na ovanda na bande ko ngate na opanga bangote polo bi bosanga mabeni ni teto abatu. To kai ko sapelo bina mabeto bongisi mabepe zongi toza batu nous sommes des humains. Toza batu. Mendenge zaboye ma vie privée c'est ma vie privée ce qui concerne le toza comme objectif na biso to ko avancer na ngo point. Donc on va na bangote ke non so la bonde na lo baboye Karine Pandora a enregistré nga gemima a osala nga boeto nini luison nazana ngona mutu te parce que ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif c'est la paix, s'entraider, c'est soutenir point, c'est ça. Ma vie privée c'est ma vie privée. Voilà. Ceux qui yo moko yo beta lisolo a vie privée non te mutaroye bango azate.
bato bakotaka na minoko na biso te mpo baya koyeba o biso tozovivre biso moko nde tosetalaka sans le savoir alors tose disciplina déjà biso moko conscience na biso eyebi ke te na likambo nonsa boye te yango moi nalobaki ke nga na oloba te ke o infiltre akoti makambo ekobima wana eza etalinga kutu te mpo lisasi kobeta ma te toyo na ke cimetière la vie d'accord nanga na ajouter le roman boya ndeti ngai déjà lisanga oyo esali nga moi bien parce que na bande déjà on s'appelle déjà bien avant déjà parce que na bato mse bando benganga o luso to mona ko suna benita te to mona ko suna kingani te na ndo zanga lem explication ya opesa bango et ça tombe bien lem suba moninga lelo na koti na live là ba confirmer que ah oui azala ne toujours na bien na bango parce que ko garda ka ba kimia moko boyeke na zaka nga moko boy ebimisa mutu musule mususu ke yonde se ki yo mutu za mabe mais na moment que na zaka na na mutu te bato oyo bazana kata groupe te neti ba Patrick Bekanga aza très connu na TikTok d'accord to sali demande na ye to yo ka ye likambo linga loba po eza live asali demande à koti Patrick to yo ka. Bonsoir à tous. Bonsoir. Sarah Mbote. Bonsoir à bien. Mbote la bien news. Naba sunga bino kende kitoko ka concernant pesa bino ke Nisara Bosali mwana muke à 12 ans à 5 ans ate. Boza maman boza papa donc parce que tozala mabezanga kate mais mabele ki la bino te. Amen. Toujours kaka na si atali kamboyebwe bako garder ngo pour bato ota da mis boze la bekolo boli bo panza na combien de jours donc conseil qui sur les kamboza boye bako arranger ngo na libala ki boye na live. Merci. Merci vraiment. Merci à Patrick. Patrick nangina ajouter na lelo Patrick a lobby kamboezali wana on a live te na bandeli lisusu soki bato basale compréhension amoni ke baya na on a TikTok ba o baza même moral ba repekisa so bayoki te bazali à l'écart en avance et roboma biso te soki bango bamoni ke na privé kuna mulunge ezali bana posa waya koloba ngo bazwa mupepe ça n'engage que mais ça va pas déstabiliser ce que nous on est en train de faire point. Avançons. Emima Loba. Emima. Hey, bonsoir. Hein. Bonsoir. Na matin, la personne vient nous voter. En fait, nga kuna zalanga na petit dans le matin pour na koka kolobate. En tout cas, lisango bosali. Et ça lui vraiment bien. Et ça lui vraiment bien parce que des fois, ceux qui total la bambo comme sous. Tande bazala na boyo kanye. Bazala vraiment na boyo kanye. Muninga c'est le loko bino tout beau soutenir muninga. Donc ils sont vraiment non ça va nzambe ezali singa te ke bando ki ba yokota na kati ba ko baby sana esa nzambe vrai ke liboso c'est lo mo muninga sa ko ici akweli likambo bino tout beau soutenir muninga. Muninga soka sali mabe bolobele na privé ça la te ke babilo comment bongo créer baninga ba faux compte muninga sali mabe o créer les faux compte yo finge na faux compte. Donc là vraiment na sepeli na sepeli vraiment ma casse na koka kuma mbolo bate mais na lo bakaka na sepeli vraiment ma casse nzamba tsabiso loboko pardon tout qui est musika muninga so asali vidéo mes vidéo ya muninga mais voilà et pour na poutine hein on a pouti de vidéo baninga benita bosala la rapide so baninga vraiment donc c'est ça muninga sele loko o sele tamo collage ça la moi bien na auto mona vidéo ma o sali ya kabasele o bimoko nganga boy loko ni betia o matimi sur le c'est vrai pour na pouti nga na yeko na matiku na yeko taka live greta parce que nazala kité na ebité ceux qui eleki ndenge nini problème nini ona Maria Jemima Maungu, Karine Pandora, l'Empereur, Dadi Michel, Ibrahim, Chachador, Mima, nous tous, Tozana Simaya Maria Mitonga. Oza TikToker, oza TikTokeuse, oza Lanadika, oza Fanya Nini, Oponate, Kotala Teke, Bangom Bale Balubanarate, Biso to bongisi déjà. Bino ba fan so bongisa te anyway, et le ban anglais. Avançons. Donc voilà. Biso on bien. C'est tout net ngakuna nakanda mutute. Batutu de ana bongisa na bangona molimo. Donc on va soutenir Maria jusqu'au bout.
Maria kokoma toya kopesa date et tokosala toyeba ngona kati ya groupe tokosala nini organisation ya kokende kozwaye na aéroport ya Njili nga naza déjà na France donc naaki France depuis juillet ça fait déjà 4 ou 5 mois je suis ici en France donc naza na kinte mais soutien na ngai ezali ya 100% et pas ya Maria Tumba. Maria Tumba bomi mutu te, Maria Tumba teli mutu poison te, ba convoquer mutu a convoquer nanga na yo na ye kuna toyebi te. Par la grâce de Dieu, aza congolaise, avant d'ara na Congo, avant d'ara na Chine te, elle finira toujours descendre à Kinshasa. Peu importe Maria Rosanini a rozonga et a rokima te parce que a sali crime te, a okende ko répondre à la convocation et toye ba but. Ce qu'il faut, tote kata mobimba mutu, ce qui bakangie et kia bomaki mutu, biso to yeba kite, toro sala nyoso, so biso to kokite, toro benga c'est ça, ce qui c'est ça ka soutenir biso te, po ayaka pe ko aborder biso, pa ko accompagner biso. So va soutenir biso te toroya rolele la bino, toza makoki mingi te, bon bakse la biso 100 francs, na 100 francs, tozali, to sombe la Maria, arrêt de mort bachelier. Le rôle rosala, arrêt de mort te, et rosala ka to samba, to kolonga, kaka, parce qu'il y a bobi. Toko la mope retraite de prière. Toko la mope prière, toko bonde la egole kapé bien, c'est que ezaki grave sera bomaki mutu, mais le rôle ezaka, likambo ezali aza mutu, ako samba, kaka na kombo na yesu, ako longa, donc on le soutient à 100% et on est ensemble, nous tous, nous sommes, je suis Maria, voilà. Vraiment. Voilà. D'accord. Na sepeli vraiment, na sepeli. Nanga ki na pesa bino ka bambote et tout, na kiti nanga. Merci, Jemima. Ensemble. Moi, j'ai pas de problème avec non, la bloquera à passeport rouge. Passeport rouge, n'est la bloquée. Bon, non. Pas de problème, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous, hein. Merci beaucoup Benita, merci beaucoup Daddy Michel, Batounos tous un groupe, merci beaucoup qui déjà. Merci. On n'a plus de problème. Batounos succès, toujours 4 live na 5000 personnes. Comment maintenir 5000 personnes pendant plus d'une heure du temps? Bolo ba ke babenda biso makolo. Babenda biso makolo. To créer un bomela bino ne moto, meto la muki to zongi. Il y a des retours. Ben oui. Il y a des retours. Karine Pandora des retours. Tozongi. Voilà. Nos abonnés, Nzambe na biso alingara Kinya. Quand tu as la paix en soi, tu verras que makamnayo et Robando Kende malam. Okoki jamais okanga misu au choka Karine Pandora, mais tout le temps okanga misu au se rendre compte que au choka fimoro boy. Na omoni ezana bato belé tozo sambela mais tozo zo mapambolite parce que tozo na ba problème ezaka raté au boma motu non problème non c'est ça problème oyebi ma misu na yete ce qui ganga tout le temps na matoyi na yo. Franchement nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Oh, toza pe toza la pe loko morote pour nous déstabiliser quoi que ce soit non pas du tout. Nous objectif na biso ezali to se soutenir to s'entraider to edane biso moko soki to komi mur to sunga pe bato bazali bana. Donc c'est ça. Merci pour votre présence. Na moni banda tikni live e bandi na ndenge Pandora zo kendenga na zo tikala na zo kata pe kala mingi te parce que munoko oyo lo baka mingi esumuka. Ba ombo boni bango te boye ba ke tozali à bon terme. Soki tozali ya organisation borumo na bango nyonso to. To organiser ba galant ba soirée des galants, to organiser makambo ebele pona to kutana olinga chacha bazala bango mibale na Karine Pandora okomona bango. Donc toza wana toza ko se soutenir, il y aura peut-être nzamba ko sunga biso ba projet na biso nyonso to kotandango awa nyonso tuté soki to kosala soki pe muto ya bimisi projet na biso to kosenga nzamba protéger yango et continuer kaka parce que muto wana abimisi yango mais a déstabiliser biso te arrêter pe motivation na biso te mais ya bimisi ka pour na méchanceté. Donc voilà, alors nous sommes ensemble et Karine prend le temps de s'occuper des enfants. Bon, merci beaucoup Benita, merci beaucoup nos abonnés, on vous aime beaucoup. Bana Kinshasa, na yebi ke bande ko nanga mingi bozala na Kinshasa, ba vidéo nanga, na lo bana Kinshasa bamso bani ke o Pandora solo na ba asola de na bana Kinshasa. Wana eza na okaka PC d'ingitande ezala yanga na baboni nanga.
et continuer kaka na système wana ya bana Kinshasa mona takinaka bino me na ndenga mabe te po bacollègue nanga batiktoker na kini kuna babonga déjà bao babonga te donc Benita na CP na initiative onde toyokani biso nyonso, ça me fait vraiment plaisir. Voilà maman. Bandalungwa toujours. Bon, c'est... Nous faisons tous de gros bisous. Bye. Voilà. Alors, merci beaucoup Nabino Batubozala qui awa ba fanatique ya Maria, ba fanatique ya Chacha, ba fanatique ya Jemima, Batubonara ya B, ba fanatique ya Aaron Smith, ba fanatique ya Lomboto, Bino Tubozala qui awa oh bomoni bangote. Peu importe, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Tous déjà na kata groupe ambiance ezala ki kitoko makasi, tous qui yopé débloquer nga, yopé salani. Donc c'était vraiment une ambiance exceptionnelle, c'était bien. On dirait elo romorbo ezanga ki biso et elo kwana ekoti katina biso. La paix et l'eki nyonso to kimia et l'eki nyonso to ba haine, ba problème ezala ngo na sukati. Ezala ngo na sukate. En tout cas ba abonné au bolingara ba tiktokeuse na bino ba influenceur ou ba influenceuse na bino bo aider bango en tout cas bo aider bango bino nde bo soutenir bango muto olinga tazana mabe muto olinga te makama mabe ekomelae bo soutenir bango ya Gisèle Lafleur en direct de London. Je t'aime beaucoup ma grande sœur chérie, je te salue. En tout cas, je vous remercie tous, merci beaucoup. Message on appelle ça na page polémique. Ba page polémique, bino boza ba page polémique, boza ba page neutre. Boza on a pour na ko poster oyo bino on a pour na ko poster oyo bino ngi bo poster. Et particulièrement Benita na promo ba page polémique te parce que ba tchanga na bien, ba tchanga na mabe. Vous êtes de page polémique, vous avez battu humain le cola biso, mais vous c'est caché, vous bomba mi place moroboy. Donc Baosa la mutu morote likita ni bino ni non. Donc tout mon numéro 1 koti tobi ba koti se inda kaka na sur ce que zaki inda kaka abuka ne non c'est cadeau to bimi ça yete à page polémique bimi se inda kaka eza inda kaka donc c'était l'ambiance. Donc to yo on était pour obuma mutu moura de la presse to mona ngana yo déjà to sitolia moura botika maramu yo kofinga batu ba nyama ba chienne ba nini non. Toza batu toza ba famille. Ok? Pour ça, au fin nyama. On a yo fin nyama après. Mais tout ce lia, tout ce sika, tout ce monana après. So ku tout temps au fin ranga. To kuta ni na yo to sololi. Bo suko so fin nyama nde longlangani. Et longlangelo mote. Donc voilà. Alors nzamba sunga boyo ka voice bima. O ba pota na baya na ngona TikTok. On s'en fout, nous on va évoluer, c'est tout. Biso trop évoluer, c'est tout. C'est ça notre objectif. Objectif na biso zato mata. Bato bolinga biso bo soutenir biso. En tout pour tout. Ezalate ke Chimène Mengina Chacha d'or bazoyo kanate bino bomoni bango bazongani bo comité maire yete yepenza te soki yete olingai bangote olingai Chacha d'or te olingai Chimène Mengi te pour ça olingai bango ngolu kila bango kimia olingai kila bango kimia parce que quand la même personne n'osait pas Chimène yo na poka osait pas et pas Chacha d'or ba bonne on bosala akaboy. Donc voilà ezaka que sepelana o makasi olinga o makasi tout. C'est normal, ça dérange un peu. Au moins, que tout le monde va finga kio. Après, bon, on va balé que bateau va soutenir kio et dérangera. Mais il y a un autre tende et routine d'abord bazala na binemi avi non. L'obito évité. De l'opé Chimène menga koko maman simo ya mokonzi moro boy et c'est un soutien et Chacha d'or ayoko lukali sungi. Il faut intervention Chimène mengi l'obito évité. So botala ra lobby boza na bakanda ya batute. Kolimbi César Obosa na likambote certes oui y a pas de problème mais total ra lobby wana tala bana na yo tala bana na yo tala baleki na tala famille na oyebi muta ko sungate. Donc voilà nzamba za na biso bonne soirée na umela mingi te parce que tout sto loba qui déjà moi mingi bo comprendre concept na biso bo comprendre objectif na biso bo comprendre eloko nini oyo to lingi to sala soki to ana projet soki to ana marche de santé soki to ana soirée de gala soki to ana réunion bo yeba
Boroyebo en tout cas. Nzamba Pambola Bino et bonne soirée à tout le monde. De gros câlins à tout le monde. Que le Seigneur nous garde. Ciao, ciao. Oh, la mignonne. La mignonne au Bongolia. Zéro. Le bezalaki na 10 senando yo Bongolia. On a un. Yango zo pesa posa kozongisa nga bebe na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.